Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Mbote na bino bande ko balandia www.congocheckcheck.com. Congo Check Check eza site eza chapeauté puis patronné par mon boss Silou Mutombo. Silou Mutombo en direct de là-bas. Je vous salue. Aujourd'hui, ndenge bomoni biso en force en atterrissage forcé. Toza liboso ya bureau ya magazine to komi wapi ya ndeko na biso Elienzer Tambwe. Oyo azalaki moko ba inculpaki par rapport ya makambu ya diamant oyo yebani batu nyonso ba yebi dossier wana ndeko Elienzer asalaki prison mais lelo oyo toza na esengo ya ko pesa bino information bino nyonso ba imboka ya monde entier que ndeko Elienzer azali na liberté provisoire. Liberté provisoire à lobby aza mutu moko chaque vendredi samedi akobana kozonga na prison pona kondimaka appel et tout donc ba interdire ba aéroport ba libongo frontière akoko komate même quand akoko mapamba eza problème mais ya kosepela mingi ezali Elienzer Tambwe o biso to lingai to mona libanda yeyo to moni libanda donc ensemble avec Jerry Kobetox avec toute l'équipe il y a Congo Check Check Darling Love et bande nyonso tozali poto zelato assister na point de presse mais à suka ki bongo te po pesi biso moi maloba par rapport ya sorti na et donc toke na image et puis tokozonga juste après poto des annoncer na émission moi c'est Reti Matezolo votre humble serviteur. Parce que ceux qui tolobito banda kobeta masolo ya prison parce que bato belé ils s'en prennent na ba o bazo kamba prison alors que bato wana bazaka bato bakengeli ba o bazo ba décision bazaka likolo batindeli bango bomba bango babombi sinon na prison j'étais bien accueilli succès oyo mona libanda nde yango na vivaki kana prison parce que ba congolais ba ndeko na biso ba congolais bazana kati ebele certainement que ba risque pe ya mutoko bima mobimbate eza makasi même na minute oyo je dois me faire examiner pour que naye ba ke na bimi mobimbato te sinon j'étais bien accueilli par bandeko na ngai nazo koka kotanga te parce que ceux qui n'attendent na kobosa na ba mususu ba okanisa ke baza moins important. C'est comme ça que je remercie tout le monde. Ba oyo bakota kina likamboyo ezala na mulili ezala na moyi ezala wapi ezala na prière ezala na mbikudi bisimbi bankulu bango tout o batutu bakota kina likamboyo ba o bazaki kolia te ba o bazaki koyoka souci pour voir wana ezangi bango je dois leur dire grand merci parce que nakati wana ndenge boyebi vous savez que ezana ba mususu babimaki qui se passe lokola bato bazo soutenir nga mais bazo détruire nga boyebi yango on est ba lutte na bino mo interne ou comment te ba lutte interne te je donne un exemple bolanda ki excellence monsieur le ministre Lambert Mende au Malanga alobi ke ngai na zamoninga na ye ya butuna moi makambo belé na sima na ngwa alobi si c'était lui il pouvait me faire arrêter ozo sentir que azo beta plan moko boye on a auto banalinga la tindika chakal oui alors heureusement que identité ya mutu na mutu ebani ozo mona bolanda ki pe bande ko mususu balobi bango ne bakonzi ya UNPC bazo défendre nga mais baleki na média babani lisusu ko tumbanga oh asala ki chantage c'est comme s'ils avaient de preuves d'un côté bazo soit côté mususu bazo fula donc mais biso toza ba combattant biso toza ba révolutionnaire on servira et la République et son peuple mais fona yeb sabino que nazana kati liberté provisoire nazana makambo belé na kodiko lobate lokola dossier ngoyo bakangela kingai nazana droit ko lobate nazana droit ya kokende bis oui nazana liberté provisoire pour chaque vendredi chaque samedi il faut na banda kokende kondima appel na kokende aéroport na kokende te kokende kaka na kokende aéroport te na kokende beach te na kokende kota rail te na kokende wabilisu te
Alors, nde ba décision wana. Vous êtes prisonnier moi à ciel ouvert. Bon, toto sana nuyango parce que il faut boye ba awake. J'ai appris que ba fundinga balingi ba kanganga nazaki na pototi. Un homme c'est celui qui s'est affronté. Na kiti na Kinshasa. Oye. Mais je dois remercier ba Kinoa tout. Ouais. Je dois remercier bande konanga ba wewa. Bato ba moto na ko remercier bango makasi. Ba papa, ba maman, ba sango, ba mamelo, ba na remercier les bango nyonso. Ezala bande ko baza libanda, même ba musulman, po baza jikoya. Alors je dois le remercier. Kolobana bango que un homme c'est celui qui tient jusqu'au bout. C'est ça un homme qui ne recule pas. Merci Neko. Notamment bande ko na biso ya politique baza na kati ya prison. Bozoi ta okuta na kokojita ki pe. Nazaki na droit ya ko fréquenter mutu te. Nazaki na droit ya téléphone te. Nazaki na droit ya kolongwa na pavillon nanga te ko kende na pavillon mususu. Nazaki nazana cellule nanga soki na bimi na keko yamba bapa ya nanga. Soki longwe kuna mbangu na cellule kota ata soki oyoki pongi te lala. Merci Nicolas. Au taille cause à la primée à Kemer magazine à l'ingala pour la vérité na yo. Soko kanga oyo bakangi yo ndenge kwambo ekei selon ba source musu keza po ebangisa yo koloba. Est-ce que vous êtes convaincu que eko kitisa yo peto ya koloba po beta kato lo trop yo mona mukolo lo pango. Est-ce que bangisa yo koloba? Bon. D'abord, c'est la première fois te. Ngana linga kobeta makambu ya arrestation te et comme la marchandise. Parce qu'un révolutionnaire est conscient ya makambu. Ndenge na koloba awa. Et loko moko eningisa kinga muke na prison. Les accidents ya bana nanga. Na otiko visiter mutuka, ce que otali ba biso ke awa batu babima ki vivant kondimate. C'est tout ce qui m'a touché. Mais oya ke baganye Eliezer, o ba memie boy. Ata eloko te. Voilà. Donc, ata eloko te. Donc, eza koloba nabino que mbuma wana kobanga na ebite soki ezala kaka na nzoto nanga to balongola. Merci. Merci. Merci de regarder. Nous sommes au siège, devant le siège du magazine Tokomi Wapi, ici sur l'avenue Itaga, dans la commune de Kinshasa. Nous voulons tout simplement informer la presse, tout comme l'opinion, nationale comme internationale, que nous saluons la libération de notre confrère Eliezer Tamboué depuis hier sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa. Et nous avons encouragé tous ceux-là qui ont mené des démarches, et surtout la presse de Kinshasa. Et pour ce, il n'y a pas d'autres déclarations à faire. Nous vous convions, vous comme toute l'opinion, à une grande conférence de presse qui sera animée par des confrères. Ce sera les samedis au siège de la cage, vous le connaissez, c'est au niveau de la commune de la Gombe. Et nous allons vous donner tous les détails là-dessus en ce qui concerne l'issue de l'affaire. Donc pour le moment, pas de grandes annonces, sinon c'est la conférence de presse qui sera tenue le samedi prochain. Je vous remercie. En lingala. Bandeko, topesino bino merci. Awa tozana avenue Itaga na commune ya Kisasa, na siège ya magazine Tokomi Wapi, ndeko Eliezer yeyo. Na kombo ya bandeko baso bapandisango pe bandeko ya opinion o basungaki biso po ete ndeko Eliezer azwa bongo liberté. Topesi bino merci. Alors makambo kolobeza te eza obeke tokosala conférence de presse ya kafu ekozala samedi na siège ya Akage et pas ndeko Georges Kapiamba. Yango tu convier bandeko nyoso bapandisango samedi na 9h na siège ya Akage. Bandeko bakoloba bokomona bango pona to expliquer bino démarche yango ezali ndenge nini pe issue na o etikali ekozala ndenge na baso to pesi bino matondi mingi. Ani Yebona yena zali secrétaire ya Ndeko Eliezer mwana kolo lupango mbote mama mbote papa boni yo kimezali bongo yo pe kimeza papa nanga na esengo ya munene komona ke mokonzi na ngai azalaki na prison donc muteme komaki do moye za émotion moko na ndenge na lobelo kutuma lobezo zanga ta na munoko ndele mais tant il y a zaki na prison tant jour non ba ko kanga est-ce que yo zaki na bureau
donc nga nakomaki un peu retard babengisi nga balobi ke ani oza wapi na chef na nga deko na Sonas to collaborer na bango abengi nga na telefone ayebisi nga non na otota na réseaux sociaux bakangi chef na yo nakotaki na doute muke par après tant on peut na vérifier na yepe na bureau na tala boye chef na nga azate information wana moni yango ke eza vrai bakangi esalaki yo ndeni papa esalaki nga pasi talaka nga naza muswahili 100% mais tambo wana nda sukoli ngai tambo wana nda komisinga anio naza lelo ani bozomona esalaki pasi na leli siko tango bakangi ye dossier wana yo ozaki na information nango to ozaki na information nango papa soki bozo sala yo talaka yo za secrétaire mokonzi na tango dossier ye aza mutu moko nano a raisonnaka très bien trop bien même parce que atangi asilisi ozomona ke tango dossier kiteli ye talaka secrétaire okoyeba na yo mais asalelaki sagesse asalaki te ke dossier ekomi abandi mbala moko ke na diffuser yango te sololaki na mokonzi ndenge kaka ezalaka ozomona bato bayebaki comprendre eloko te ke oyo ayende abengaki ye ayende asalaki boye te ozomona nazalaki informé concernant le dossier et maintenant nde nzambe asungi mpe lobi abimi lelo omoni na bureau loba nanu oyoki ndeni tango mona papa esengo ezalaki ya munene yango soki bomonaki na début kaka wana air bayebisi biso ke azobima donc coup de chapeau nanu na bandeko ya prison na bapapa Ibrahim na directeur ya prison bandeko nyonso bo bayambaki biso bien tala pe tango kaka baannonsele biso babiki ete kala te ndeko bajoué na moral na biso ke o soki azongi est ce que kosala bino ndenge nini esala biso na oneti émotion kolela nini tout ça mais tant tozwaki annonce wana ki azobima esalaki esengo ya munene yango nalobaki ke kila mamba na kivuku yake ngando na ngando azalaka na ebale na ye ngando na ngando aza na ebale na ye yango biso na swali tolobi ke muto auta na province orientale ayebi eloko na oloba ke kila mamba na kivuku yake mais oyebi ke eza na oka liberté provisoire batiki librement te mais balobi ka azala na libanda en attendant papa ndenge balobi yango wana toko respecter mbeko ya l'état mokonzi na nga al respectaka mibeko ya l'état nde yango wana eza bongo merci maman nalingi napesa merci na bandeko nyonso ya média bandeko nyonso ya presse vraiment coup de chapeau na sensibilisation na bolingo bolakisi à travers chef na ngai lelo ekuti tokomi wapi lobi toyebi te soki okuta ndeko nini nde mpona koloba ke biso nyonso tokozala uni force tokozala ensemble merci beaucoup na bandeko merci maman pour accorder biso interview merci beaucoup te muta obundela azate donc Steve Kambanga amesana obundela mboka oyo inabite Steve ba émotion na eza nini par rapport ya sortie ndeko Elienzer pour to kutio na siège social ya tokomi wapi ndeko Elienzer matondo mingi ndeko Reti Mantezolo mwana mboka RM droit d'auteur na ngefo foot c'est ça omi bunela eza concept mo Pirus bunga na boaki ete mena PC aza témoin to banda mambo na diaspora RDC depuis 2014 na ndo ba mi bundela poso mi bundelité nto bundela yo azate donc esengo na ngezali makasi kozala lelo na siège to komi wapi kotala kulutu na ngai moninga na ngai ya musala ndeko Eliezer akomi libre monisco liberté wana te babieza conditionnel ngana ebi keza de liberté pona nini pone babi okoma avion okomata avion te kokende boete na ebi ke esengo ezali ndeko abimi na mabusu na kashone tolobaka po bakangaki ye na balolenge o esengelaki te bakangi mutu bo comprendre tolati ba filmer to na moi il faut to bomba vraiment quand même misu to travailler trop to tanga trop to comme bomba misu donc ndeko Eliezer abimi to tchaki pression to salaki ba marche bo monaki ba image ba photo etamboli na diaspora kulutu na nga Daniel Safu Mike Mukebai camarade na ngai Peter Chani Serge Kabongo to bundaki na bandeko mususu ba Paul Nsapu bandeko nyonso ba Jericho Betox na ba yo pe Reti Mantezolo to salaki effort poto la kisa bato bazo kamba biso na bokonzi ya mabe ke ata bolingo bangisa biso ndeko Eliezer afinga moto te ndeko Eliezer ayambaka nde batu po balobaka makambo esalama ya diamant donc boye kokanga ye te
yango wana pe ntango bakangi ye moko moto yango atali diamant ngo mpe natekaki yango gouvernement ezwaki cop ezwaki commission te diamant ngo mpe natekaki yango sans expertise ya bana mboka Congo te Eliezer azala libre mpo babomelanga moto mpo yebike soki bakondane Eliezer bakotuna esko yo diamant wana otiaki yango wapi 35 kara boyoka yango na sango obimisa nga nazosenga bafongola action pénale ya diamant wana ekenda wapi siko biso tu tokoti mambo diamant balakisa biso diamant wana place ekenda. Mais est-ce que Nenge Balobi Liberté, on s'assure que Nego Eliezer Batiki est vraiment déjà avant après ça me dit liberté conditionnelle et c'est ngaka résidence na yebana identité na yezala normal il faut za mutumo azana makamba mabe mabete il faut za mutumo azo prouver ba parce que Eliezer birone yango place ba ka ko kanga yelo kola moyibi sans convocation ba yamba la mona mandat d'amener place yango ah qui manque wapi tango ba spéculation okanga Eliezer aki na Suède akimaki te point moni ngane na boye na ko ya poto parce que si ya Mulex alobi que moi année aussi la tene ya poto na ko ya na poto mais na ko ya na ko vanda na poto te photo bundela na Congo ti élection foi salama photo zo mokambi vraiment oyo akolinga Congo omo so na moni ata ngana oza est-ce que vous assure que l'élection est salama na mboka o te naza sûreté mais nazo souhaiter salama vous souhaitez vous assureté donc par rapport ya ba biloko bango tu ba osala na eza ba farce c'est ni eza ba aventure ba osala biso papa loi électorale il y a 2011 machine à voter zalaka te. Il y a 2006 machines à voter Zaraté. Est-ce qu'on a 2017, 18 machines à voter Outiwat? Les innovations, une révolution de la modernité. Na droit, ils ont un principe, nous l'homme crime, nous la poé, na signe légué. Et là, qui s'y boye? Bokoki kokanga motote, bo condamné, na mbeba o ekomama vente na beaucoup. Vous comprenez? Donc, nul ne peut être poursuivi d'une infraction qui n'était pas prévue à la loi. Dans le code pénal. Vous comprenez? Donc, kosa et la loi mambo il faut modifier l'électoral ba machine à voter le col les a raté photo boya yango et puis machine à voter koko na biso na ba Congo na Congo central a voter on a bulletin de vote na passe aya lobi na ko voter Steve Kambanga aza numéro 800 allez kuna pe ba koko c'est pe ba 800D c'est qu'on a machine à voter ah non na Congo ordinateur la Ralix c'est comme machine mais balobi ndenge biso ba opposant to boya machine à voter wana c'est ah yo opposant oui ah merci mboka na biso ezo kende mabe quand le pays va mal logiquement il faut qu'il y ait des gens au ba se lever pour que la voix des sans voix et yo canapé na ba place mususu mais moi je me dis que ceux qui siko to boycotter machine wana vous voyez pas que to commis sous élection to pesi mo cambio azali na bulletin de vote élection ko sala ma bien est-ce que je connais un autre publication électorale alors bah yo kana kati na machine à voter zalaga régner na siège social ya tokomi wapi et pas wapi Nego Eliezer azali PDG nango donc mutu nyonso toute la corporation de la presse baza ému na mbano oyo mokonzi ya mboka zwi ya kobimisa papa Eliezer libanda et sali biso nyonso kitoko makasi po mutu soki aza innocent il faut vraiment innocence na ye emonanaka mboka etambola nde boye donc soki bomoni ngai avec une bonne condition de dites merci à celui qui était derrière la caméra, Reti Matezolo, Hermat Akabales Bebe. Et puis je n'oublie pas de saluer mon boss Sibou Mutombo. Depuis quelque part, je te salue. Congo Check Check TV, Sibou Mutombo. Congo Check Check TV, Sibou Mutombo.